Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Congo Kinshasa mbote boza tellement belé ya kolanda magazine d'actualité au lingala facile plus 243 ya mukola lelo bandi mbote nebino. Commandant suprême, il y a la force armée de la République démocratique du Congo, puis il y a la police nationale congolaise, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré Kilobieleki, hôpital militaire, il y a garde républicaine, il y a camp colonel Tchachi, na commune Yangaliema, hôpital Oyo hyper moderne, et ils allaient destinés principalement pour na prodiguer bas soins de santé, na belément il y a garde républicaine, pe ba famille na bango, kasi esengeli boye baki hôpital Oyo, et go banda pe koyamba population ya nzinga oyo bakozala na bosenga ya bassoin de santé. Centre hospitalier oyo ezali doté na équipement moderne pour na ba différents services, hémodialyse, bloc opératoire, imagerie médicale, ba chambre d'hospitalisation confortable, laboratoire d'analyse biomédicale, pe auditorium moko ya munene. Esengeli boye bali susuke 4 prises de parole et ponctué qui cérémonie grandiose oyo avec successivement ba allocution ya commandant ya garde républicaine, directeur général ya BCECO, médecin directeur ya hôpital oyo, pe ministre ya santé publique, hygiène pe prévention oyo ba remercier ki bango nyonso chef de l'État. Depuis Belle-Lurette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Dans ba œuvre sociale oyo ezali ko démontrer combien mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko contribuer pour l'amélioration ya santé ya ba militaire en particulier pe ya population en général. Boyende izalaka fachi béton na béton toujours Oumela. Kejo. Président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Kilobieleki, ba chantier ya ba travaux ya construction destiné na kei ya 9e G ya francophonie prévu na mois de juillet 2023 na Kinshasa. Mokonzi ya mboka ayaki personnellement ko inspecter état d'avancement ya ba travaux ya construction topé ya réhabilitation ya ba différents sites retenus pour na grand événement sportif, culturel pe artistique oyo. Ronde ebandaki na stade des martyrs de la Pentecôte esika wapi président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki temps ya kozwa ba explication nyonso maquette à l'appui ba ouvrage oyo esalami déjà na concours ya agence congolaise des grands travaux na site oyo fumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inspectaki tour à tour gymnase jumelé ainsi que stadium ya basket réhabilité, de terrains réservés na ba compétition avec capacité ya 3000 p 2000 places. Actuellement na stade ya finition oyo koki kozala prêt d'ici fin ya mois de mai, sans oublier ancien stadium ya basketball oyo ezali recouvert avec capacité ya 200 places oyo kozala réservé uniquement pour na entraînement. Pour la même mission, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki lisusu na stade Tata Raphaël kuna esika wapi a exhortaki ba différents prestataires ba travailler lisusu makasi pour l'exécution ya ba travaux oyo avant de se rendre na point de chute oyo ezalaki na université ya Kinshasa, site destiné pour l'hébergement ya bathlètes esika wapi misala ezali ko avancer kitoko avec impact P idéologie. Kejo. En
mission d'inspection pour se rendre compte de l'évolution ya misala ya construction ya basite destiné pour koyamba 9e G ya francophonie na Kinshasa prévu na juillet 2023. Chef de l'État ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki yemoko na université ya Kinshasa esika wapi azalaki visite ya quelques hommes destinés pour l'hébergement ya bathlète esika wapi mokonzi ya mboka a constaté que niveau d'exécution des travaux est déjà à 85%. Donc bilan est déjà positif pour l'infrastructure déjà réhabilitée où Sengeli et se conformer à la norme internationale requise dans l'organisation internationale ya francophonie OIF. D'où nécessité ya kosilisa quelques travaux na niveau ya plomberie, ba circuit électrique, pe ba aménagement misusu ya ba voie de secours. Esengeli boyebaki au total 1950 chambres et ezali déjà disponible prête ya koyamba ba premiers occupants sur total ya 4000 athlètes attendus un espace universitaire Oyo. Na ambiance ya kitoko mokonzi ya mboka sololaki na communauté estudiantine avant ya kozonga na ba acclamation ya population oyo batondisamaki na esengo pe bazalaki fier ya kovivre ndenge Kinshasa ezali kokoma capitale ya famille francophone na juillet 2023 awa. Ah oui, boinde ezalaka kejo. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de technique médicale ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour na formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kaka te kasi na ISERTEM pratique avec un pack pédologie boya ebele kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali koasire esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour l'inscription, ba porte ISERTEM etikali polele ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te ISERTEM mbatambuta ya ba institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te kejo. Oui. Avec le nouvel archevêque Église catholique ya République démocratique du Congo et lobby non na loi Tchani lobby eleki président messe ya installation ya Monseigneur Fulgence Muteba archevêque ya Lubumbashi archevêque métropolitain ya ville province ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo a dénoncé qui fortement proposition ya loi sur la nationalité congolaise et sika wapi atalisaki boye. Je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés.
encourager plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Chef d'église catholique ya Kinshasa, président ya symposium ya ba conférence épiscopale d'Afrique, abengaki ba communauté politique et sociale na unité. Dossier à suivre. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Survision ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingaki kopesa bango lisusu chance ya kozala utile na société. Deuxième et troisième bataillon ya ba ex kuluna oyo bakomi lelo ba bâtisseur basilisaki formation na bango ya encadrement suivi na professionnalisation. Président de la République, commandant suprême ya service national apesaki ba moyen na service national pour être to encadrer bino malamu. Lelo deuxième na troisième bataillon tokomi na suka ya encadrement suivi d'une professionnalisation. Kati na bino ezana bao babimi ba maçon, ba menuisier, ba charpentier, ba ferrailleur, ba maçon, ba opérateur ya ba tracteur et ba mosusu pe ba ouvrier agricole. Soki totali malamu okola liboso boyaki awo ebele bamanda kolela etoke ganya makasese toke kokufa. Commandant ya centre pilote centre de production Laurent Désiré Kabila asalaki parade na bino encourager bino kete boye kokufa te boye pour l'encadrement pour la formation. Gouvernement de la République, mokonzi ya mboka chef de l'État commandant suprême du service national atindelaki bino message ya korasure bino que boke na kanyamaka cese mpona likambo mosusu te, boke na kanyamaka cese mpona encadrement suivi d'une professionnalisation pour qu'après gouvernement ya République epesa bino musala. Lelo bomoni yango awa na s'adresser à ba bâtisseur ya deuxième na troisième bataillon osali ba mois epele awa na formation. C'est vrai, formation ezalaki facile te, ba mosusu bakomi na suka formation te pour une raison ou une autre, mais pona bino bawa bakomi na suka formation kala mingi te bozozala déployer na ba nouvelle unité na bino, c'est-à-dire dans d'autres provinces, pour être bokende ko appliquer au botangi awa. Et pour ce faire, voyez bien comment là, et loko moko tokosala na service national en dehors de la discipline militaire ezalité. Tozo rappeler bino que vous allez sous ma civil te bokomi ba paramilitaire ete nyonso kosalema il faut salema na discipline. Nazo senga bino mingi kaka ndenge bo manifestaki discipline na isika oyo
place bozo kende, discipline est caractérisée bino. Discipline, toujours discipline. Oyo nyonso bakotambola la discipline, bakozala na esengo, bakozala bâtisseur ya service national. Kasi, indiscipliné, tokotika bango na kimia te. 4e, 5e, 6e et 7e bataillon. Occasion oyo, ezali kopesa bino pe espoir. Tango bino pe bokoma kiao. Murmure ezalaki, milelo ezalaki. Obanda koluka assurance. Et là, bomoni 2e et 3e bataillon ezobima. Ici quelques jours, bakozala déployer bakolongo Kanyamaka CC pour bakende ko servir mboka na province mosusu. Bino pe kozala bongo. Moto ya kokosa bino te. O tolandaki na télévision. O tolandaki na internet. O encadreur tel ou instructeur tel. Alobaki que biso boye na boye. Tokokoma na suka formation te. O balobi boye te. L'unique voie oyo kobanda koyebisa bino makambo ya solo d'abord ya liboso eza oyo nazoloba awa. Bino mpe bokolanda même processus. Après la formation paramilitaire, après l'encadrement civique et patriotique, kala mingi te bozolanda professionnalisation. Déjà, 4e bataillon namoni baza la professionnalisation. Ici quelques jours, le 5e, le 6e et le 7e bataillon vont aussi poursuivre le même processus. Ah oui, ba oyo basimbaki machette lobby lelo bakomi batu ya misala pe bazui valeur na société ya mboka grâce ya vision chère ya commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ya la police nationale congolaise ainsi que ya service national son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kejo
a coward. Yeah, this is Double King, Auguste Alsina, boss Yamboka. Je vous invite déjà à ma résultat. Il y a deux loteries dans Cyber Atlantis. Comme je vous l'avais dit dans l'émission précédente, on a Salaki en Afrique, à Kinshasa. Le résultat sort déjà. This is Auguste Alsina, boss Yamboka. Donc venez nombreux voir vos résultats. Vous au Tala. Comment on a ce que vous avez Double King, le maître de double de main. Leader 46 Barry tout cool. Donc voilà, sans passeport, avec passeport, venez. Vous avez le résultat. Vous avez sans passeport. Aya. Vous avez le résultat et tout ça. Poto Koutana, Bisotou, Namboga, Oncle Sam. N'ayez Bolobara. This is Auguste Alsina. Le produit Cyber Atlantis with my man. Big Boss, DG Bob Mwanki. My name is Double King, Auguste Alsina, Boss Yamboka. Enveloppe scellée. L'agence d'immigration aux États-Unis. Ouais, le marché passé bien à l'agence Atlantis, à DG Bob. Donc, l'union sur Bandaki bien. Et s'il est bien, on a la preuve en est que visa n'a. Bon, en fait, conseil sur le fait, ça m'a fait ça va nous donner ce conseil qui est Bayern Atlantis. Pour avoir chaque année plus de 2000 gagnants à ça. Plus de 2000 gagnants. On a fait la publicité des bateaux en ça. Mais si on a gagné, pour coûter un peu pour y autant de pena. On va Atlantis, on va gagner à Atlantis. Donc, conseil, on fait ça va nous donner. Bayern est belé, le 10e mois, je crois. 10e mois, Bayern est belé, bêta. Et chance, c'est vraiment belé pour la banque. Et surtout, pour Atlantis, je remercie Bango parce que nous avons gagné, mais nous avons dit comment c'est pour bandater. Nous avons fait démarche, et puis nous avons obtenu le visa. Nous avons fait merci, et puis nous avons fait la banque belé. Nabetaki DV na Atlantis, nabetaki ngai na mobali na ngai na bana 4 to gagner, basali biso ba démarche, ba pesi biso visa, yango na pesi bino merci et puis on nyonso za posa ko beta ya ko beta na Atlantis, ya ko beta ko gagner ko zo visa no ya sir to sepele. Il y a le visa donc confiance toujours. Donc parce que famille se sait qui est là dans Zilaka Atlantis. Donc très fort. Donc, il raté. Nous avons vraiment témoignage béni. Donc, ce qu'on a témoignage. Il y a le Coucou tout le monde, bonjour à tous, c'est Idioma Jeannette Kachala, votre étudiante internationale du Cyber Atlantis. Donc aujourd'hui je suis étudiante à l'UQTR qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je me trouve dans l'état du Québec, mais dans la ville de Trois-Rivières. Donc venez vérifier vos résultats, voyagez intelligemment avec les Cyber Atlantis. Nini eleki awa penzati sikoyo eyebani te tozali awa na moko ya bacentre ya commission électorale nationale indépendante CENI en sigle oyo ezwami na quartier Lac Vert na ouest ya ville ya Goma esika wapi malentendu entre agent ya la police nationale pe population oyo bayaki kozwa carte d'électeur esukaki na désordre et poussé policier à beta masasi bola na neti kaka bozalaki. Bonanza piga batu masasi. Heureusement que mutu azui lisasi te kasi sengeli penza ki ba explication ya solo epesama pona ko justifier ba acte ya boye dossier à suivre.
Tracasserie ya police ya circulation routière ezui tournir mususu tozali awa na Nord Kivu, plus précisément na ville ya Goma esika wapi scène oyo ezali kosalama. Mwana mobali oyo bozali komona tolo polele boye azali conducteur ya taxi moto tellement bakangi ye mingi mutu essuye asundoleli baroulage moto na ye kasi par contre ye pe akei kokanga moto ya baroulage kokamwa. Tellement scène et salaki makile lebele, circulation et komaki bloqué, baroulage balobi et mbadi, pesa biso moto na biso, zwape oya yo. Eh, kokamwe ya boye esalamaka kaka na Congo. Keyo. Cité d'ambiance charge ya couloir Kimbuta aéroport bar. Eyindie na Kinshasa eyinda kamabe temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague za makasi deux fois te au Tchelibaya tolambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Po soki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Kejo. Bama tabakita Baba Lukola Mabele fils Manina préférable. Kasi botika to souhaiter joyeux anniversaire na Kervi Apinda Sakombi mwana ya Hervé Apinda Jogo ya Darin Club Motema Pembe Mbotama ela mo Kervi Apinda, que du bonheur, profitez bien na mokolo na yo ezali koyinda avec impact pe idéologie. Vous sepé na ba image vous pesa merci na Gelor Tawaba zalaki na sima caméra. Ba bébé jamais borata ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.